kapole tekitoko ezali na likolo moto te abana mokili ya moi kitoko yo na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende butu na nzambe akonge ngalibela na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende butu na nzambe akonge ngalibela una kembo ekozala na nzete na bomoi una ebale na bomoi ekoto bisamboka na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende bulibo na nzambe akonge ngalibela na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende bulibo na nzambe akonge ngalibela simana mapasi nyonso okokoma na lola esika na mai na bomo tokoza imyaseko na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende bulibo na nzambe akonge ngalibela na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende bulibo na nzambe akonge ngalibela tango Yesu akozonga ekozala esengo mboka oyo ya kitoko ekozala libela na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende bulibo na nzambe akonge ngalibela na mboka oyo kitoko mwana pate moko yende bulibo na nzambe akonge ngalibela. Alléluia. Amen. Toyebi que ezali mokolo moko vraiment très important. Amen. Mpona moto nyonso nde towuti kokota na mbula ya sika. Bandeko mingi batindeli biso a joyeux Noël. Ba message ya vœux ya bénédiction de part et d'autre pe biso pe totindeli ba oyo ya biso. Amen. Bazali bisika nyonso na mokili mobimba.
Et muki ane oyo lokola touti kotanga yango na mukanda ya nzembo kuna tukatangeli biso na mukanda ya Psaume 65 verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens. C'est-à-dire azali kotondisa mbula na makambo na ye na biloko na ye malamu. Et tes pas versent l'abondance. Petango yazali koleka yazali kofulisa biso na mapamboli. Konete yazali nzambe. Amen. Amen. Za momo inasika. Suwe na biso nyonso to ete tokoka umona bilaka na ye kokokisama. Amen. Se biso tozali bana na ilaka. Mais toyebi lokola mukanda na nzambe lobi na buku ya ba Philippiens. Philippiens chapitre 1er na verset 6. Comment mettre celui qui a commencé cette bonne œuvre l'amènera à l'achèvement. Amen. Ye moko mutabandaki musala na ye akomema yango na suka. Tokoki kotanga yango pona tozwa vraiment contexte. Yazali nzambe abongwani te. Azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Amen. Philippiens chapitre 1er, la verset 6. Je suis persuadé, nga vraiment na mikatani ngwi na motema, ke oyo abandaki musala oyo ya malamu, ye moko akomema yango tina suka. Amen. La rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Pe akokomisa yango bule tina mukolo na Yesu Christ. Tango ye asalaka ba projet na ye biso tuzalaka te. Ba bengi Elohim. Elohim c'est celui qui vit dans ses attributs. Zalaki ye moko atanki une lumière inaccessible. Mais kati na ya zalaki na ba projet oyo il fallait akopisa yango. Za lokola mutu azali kosala filme na ye. Akomi mukanda livre puis sima mettre yango en action. Nyonso déjà ici salama. Amen. Na misu na Nzambe. Nde tomonaki te ye moko azali producteur, ye moko azali mutu aza kosala montage, ye moko azali kaka réalisateur, et biso ezali kaka toza kosibir. Oyo nyonso ezalaki déjà prévu dès avant la fondation du monde. Ye moko soki azali kotala, azali koyeba ete eloko oyo ekosalama boye na ngonga boye. Amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 5, dans verset 9. Et moi, c'est le chapitre 5, dans verset 9. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau. Bango bazalaki koyemba nzembo moko ya sika pe koloba, yo ozali digne, yo nde okoki kozwa buku oyo pe kofungola bilembo. Pona ete yo nde onyokwamaki pe yo osombi mpona Nzambe na nzela makila na yo bato nyonso ya mabota nyonso ya minoko nyonso ya bangomba nyonso pe ya bekolo nyonso. Amen. Nyonso ezalaki na plan ya rédemption ya Nzambe. Ete fallait que mutu aya na se oyo mutu baplace ye mutu akweya pe ye moko nkolo na biso. Déjà na ila Patmos atalaki amonaki mutu moko te akoki. Balelaki mingi yango mpona humanité esuki. Me bayebisi eke le lion de la tribu de Juda. Nkosi na Yuda betanga baluki amoni mwana mpate. Babite oyo mwana mpate azali kolo ya betamaki. Babite yenda azalaki oyo asombaki biso nyonso. Il nous a racheté.
biso tobotamaki lokola bato bazalaki abandonné, bato bazalaki katikati na masumu, aye adéchiré acte ezali kokondamne biso kuna na Golgotha pour nous ramener encore à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Azongisa biso lisusu na Nzambe. Honnêtement, pour ça, dans Zambie, vous allez te biche tobika, seko na seko. Tout qu'on peut demeurer éternellement dans sa présence. C'est-à-dire, nous sommes allés comme la biche. Dieu le bakaka, oui et amen. Amen. Zamba sa ibaki ya monyos. Yemo so azotala lwa film na ye ayebi ke héros yo likambo boye kusala. Voilà. Bo baza mitema mikuti bazali trop pressé. Amona accomplissement ya bato nyo ya makambo. Mais non, Zamba za na tango na ye. Amen. Il a tout prévu. Au moment favorable, mutakweyaki. Au moment favorable, Yesu ayaki pona kosikola ye. Abete na nzela ya makila na ye. Il nous a rachetés. Vous allez appartenir na ye. Eza donc eloko munene koyeba sango malamu oyo. Cette bonne nouvelle, salut. Eto bikisami na nzela na kolo na biso Yesu Kristo. Eto monaka ete yenda zalaki digne ya kozwa livre oyo pe ya kobuka bilembo et d'en briser les sceaux. Dans la présence na Nzambe, il faut tous la kaka bato et tozali kopesa merci. Bato bazali ka na esengo. Tout aujourd'hui Matthieu chapitre 26. À partir du verset 21. Matthieu 26, à partir du verset 21. Pendant qu'il mangeait, wana bazalaki kolia. Yesu Christ bazalaki katikati na ba. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Abete ngai nazali koyembisa bino solo. L'un de vous me livrera. Alléluia. Amen. Ete moko na bino akoteka ngai. Ils firent profondément attristés. Tant bayekoli bayoki boyeba mitema na bango ebukanaki. Et chacun s'est mis à lui dire, et c'est moi Seigneur. Alléluia. Moko na moko azalaki koloba nkolo, est-ce que ezali ngai? Atunaki te ke ezali frère François, atunaki te ke ezali ndeko na biso Papicho merveille. Non, mutu na mutu se reproché. Voilà une bonne attitude kozala nango na présence ya Nzambe. Amen. Musakola te ya qualité ya oyoyo, reconnaître Dieu et reconnaître les jours et son message. Koyeba mukolo nini tozali kobika, pesa munini tozali na yango. Pe ayaki koteya littéral mosusu ete les trois sortes de croyants. Ndenge misatu ya bato ya kondima bazali. Zo baza na kondima ya solo, zo ba o bazali ba semi-croyants, neti te, puis baza pe na ba incrédule bazali. Ndenge bato bandima kati. Mais biso za kosolola pona ba véritable croyants. Amen. Et puis toza na devoir te ko indiquer oyo te oyo azali de semi-croyants, oyo eza makambo na biso te. Na présence na Nzambe, il faut ta la condition na yo. Amen. Awa tango Yesu Kristo atunaki bango mutuna lobete, moko na bino ko trahir. Bako lo bati frère, nkolo est-ce que peut-être ça frère François te mutuna muta wazwaki position na ye. Ponete soko yeli position na yo, ko sengete nkolo longola ngai motema oyo. Amen. Voilà. Donc ce n'est plus le temps, la présence na Nzambe. Oya bikisi biso na kuna na Golgotha. Muta la ko condamner mususu. Ou en position contre mutu mususu. Non. Yo ta la cause na yo. Dis Seigneur, ayez pitié de moi. Kolo yo kilanga mawa. Et que na marche tozali na yango, tito atteindre but, nous simbaka na loboko. Amen. Yo tambusa ngai. Voilà. Tina kokoma. Tumona yango kuna na désert, tangu nyoko zalaki ku swaki bato. Achaki nyoka libende, bongaki te moko na moko atalela nyoka wana. Ezali tina ya kotalela mutu te. Donc la présence na Nzambe ta la condition ya yo moko. Seigneur, est-ce que ezali ngai? Soki ezali ngai longola ngai na tiro. Amen. Amen. Dans Mukanda Jean chapitre 12.
Jean chapitre 12. Tukubanda na verset 27. Ola le oui. Maintenant mon âme est troublée. Ça c'est ipe mutema nangai ebukani. Et que dirais-je? Nakoloba nini? Père, délivre-moi de cette heure. Kolo yo kangolanga na tangu oyo. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Izali na tina na yango te ngai na yaki pe na komiti tangu oyo. Père, glorifie ton nom. Tata pesa komo na lokumu. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ngongo moke utilon. Ayokani a partir à lola. Ngai na kotombola yango, na kopesa yango lokumu, pe na kopesa yango lisusu lokumu. Amen. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. Batou bazalaki bele tango ayoki mungongo moko na moko komo interprète. Muka bia ezali kakende lobelié. D'autres disaient, l'ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Amen. Car c'est réponse, il y a une véritable réponse. Il y a Jésus-Christ, il y a moko. Ce que tu as dit, les communs, avec des kolo pesa, comme on a le coup. Amen. Lokumu c'est-à-dire que c'est eloko moka mabia bien ya ko honorer. Voilà. Bakomisa yo, bakomisa o mukonzi, c'est eloko lokumu. Mais il y a bakete avant lokumu yepesama, il faut passer par la souffrance. Amen. Via d'âge moko le bagate avant au matin, esenga pe okita. Avec ta tanga tali kupo ya lobete si possible kupo ye longwana misu na ngai, mais de toutes les façons et c'est la volonté d'un gars été mais mokano na yo ekokisa. Amen. Parce qu'il fallait ta passer na kobikisa yo na kobikisa ngai na konyokoma ponete akuka kolongola biso. Na bo bakanga maki déjà kuna na prison. À cause de ton alliance scellée par les sangs, j'ai retiré tes captifs de cette fosse sans eau. Mais tu n'étais bango pe bakoka kobima babika nkembo oyo. Gloire au tozali koze. Biso nyonso tozali kozela nkembo na nzambe. Amen. Mokilesi vieillir, ça c'est eloko mso malamu te. Ce n'est que quand Jésus-Christ reviendra, il faut rétablir toutes choses, nous n'avons pas part mais il y a bonheur. Amen. Amen. Alors, maintenant il y a une autre chose, la présence ya Kolo makambo ezali ebele. Bayoki mukongo mungongo elobi. Tant mungongo elobi mutu na mutakomi ko interpréter ndenge na. Eza na foule ba pebele. Vous savez sur l'influence d'un autre. C'est-à-dire mutu mususu ko influencer. Amen. Bikambu no boy to sala boy to yozo landa ka kuna. Mona okekuna bakangi na yo. Anga kuna ibaki teme mutu nda kinga. Babete la foule c'est ni bato ebele. Tukola ne mungongo bato ebele ba ngolobi ete mungongo ezalinde kake. Nde lobeli. Bato mususu baswaki révélation na bangwa. Mais c'était faux. Amen. Mususu balobete c'était non. Bato ebele. Mais véritable réponse na makambo na biso nyonso il faut utaka ka epai na Yesu Kristu ye moko. Amen. Voilà. Amen. Amen. Rien qu'à Jésus-Christ. Kuna tomoneka tuna bete mutu moko akotrahiranga bato tu bazali kotala cause na bango. Mais mongongo euti mutu na mutu aza ko interpréter. Neti lo batei bazali ebele. Mutu na mutu aza koteya na ndenge na ye. Mais la meilleure compréhension, la meilleure pensée, il faut que Jésus-Christ y moko à répondre. Et il continue. Maintenant, dans verset 31, a lieu le jugement de ce monde. Habite ça, ça y est, Mukiloyo, Yango ici, Sami Sami. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Habite maintenant, oyo azali kokunza na mokili, c'est-à-dire moyini bakubwake libanda.
Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Wana za kusolola mpaso yako mona. Bino bolobia full. Kakende lobelier. Monsieur son ange là lobé habité mais eza na tine te boye mete mukilile ici eza condamné. Le diable est condamné. Et bientôt, mutu anyoke kozala écrasé. Mais c'est que bino botombola mwana na monde. Quand le fils de l'homme sera élevé, ah, là maintenant je vais attirer. Nakobenda ba oyo ya ngai. Oyo nzamba ebaki avant la fondation du monde. Amen. Akoki kobunga te. Amen. Et kuna na Golgotha, tant babaki na ekulusu, ba élevé entre ciel et terre. Kuna na colline ya Golgotha. Bato bazali koseka ye, c'est à ce moment-là que ye azalaki kobenga ba oyo ya ye. Amen. 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 Abete nako ramene bango nyonso tout. Et puis bakoyeba ngai ke ngai nde nazali. C'est-à-dire je vais leur révéler qui est Jésus-Christ. Puis mon côté ya kobunga na kobenga bango nyonso bakotalela wapi kuna na Golgotha. Et moi quand j'aurai été élevé na verset 32 de la terre wananga tango bakotombola nga kuna na likolo, c'est-à-dire kuna na nzela na ikulusu ngomba na Golgotha, j'attirerai tous les hommes à moi. Bato ya kobenga bato ya yebaki liboso te mokili et salama. Amen. 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 Ce n'était pas n'importe qui. Non. Bato ya yebaki qu'il a connu avant que le monde fût. Soki ozalaki awa ya nzambe te, okoya epa na nzambe te. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. C'est-à-dire, mon côté, koya na makasi no oluka nzambe. Onga na ke na zamba na ke koluka nzambe kuna. Te nzambe baluka kaiti. Soko ozali oya ye, okozonga na ndako yo moko. Amen. Na la berger. Nzamba kubengi ayo na nzela molimo na ye. Kanda Luc chapitre 10, na verset 17. Luc chapitre 10, na verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Wana bayekoli na ye oyo bazalaki na ye. Babiti bazalaki au moins 70. Bazongi na esengo. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Bazo sepela babiti tango batindaki bango milimu mabe soki batangi kombo na Yesu ezalaki kokima. Amen. Amen. Jésus leur dit, wana Yesu azongiseli bango eya. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Naza komona ndenge nini Satan akukweya na mabe. Kote ya yaki pona ko écraser la tête du serpent. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Nana pesi bino makasi, bukonzi ya kotambola likolo na nyoka, les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Eloko moke kosala bino mabe. Na pesi bino pouvoir botelemela milemu mabe nyonso. De marcher sur les scorpions, sur les serpents, toute puissance de l'ennemi. Puis Bible dit aucune chose. Ce que nous avons dans Nzambe, et l'oko moko te kuiko lekela yo. Sans que Nzambe aïba. Amen. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Christ. Amen. Amen. Bible dit nous sommes gravés dans maboko na ye. Isaïe 49, verset 16. Nous avons été gravés dans maboko na ye. C'est-à-dire, avant basimba yo, il faut que simba nane le boko na kolo. Et ça facilité. Et il nous a donné le pouvoir. Habite aucune chose. Il faut comme la biso. Peigno ko la biso. Non. Ato monyeza na ndenge ni nezali koya. Ils ba vague za ndenge ni sache que le Seigneur est présent. Amen. Il va nous délivrer en son temps. Amen. Amen.
Abi aucune chose ne sera vous nuire. Ba wapi ba oyo ya azali kobenga. Ba oyo ya yebaki avant que mokili ebongisama. Amen. Amen. Il continue. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Bo sepelate pona milimu ezali kotosa bino. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. 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 Mais bon sepela, peut-être comme on a vu et comment mi kuna la lola. Amen. Amen. Moi n'était pas oya nzambe. Bazana maboko na kolo. Yemuka zali ko garder ba. Oya ibaki avant que mukileza. Père lobite boko kako sepela te pona bozo benga na milieu mabe. Mais yo sepela te pona kombo no ekomami na lola. Amen. 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 C'est-à-dire, il y a un livre. Ou bien le livre de vie de l'agneau. Kuna bapona minyo surtout baza déjà kombo na bango ekomama. Na makila na Yesu Kristo. Kwa bite Yesu Kristo akufaki dès avant la fondation du monde, il y a déjà immolé. Il y a un komaki déjà. C'était déjà prévu. Oyo ezalaki kokokisama. Oyo nyonso tu ezalaki elaka. Amen. C'est bilaka epesami na Ancien Testament. Ba accomplissement na ezali kosalama na Nouveau Testament. Déjà le baki est akoya. Pe akonyata mutu na nyo. Il écrasera la tête du serpent. Il y avait une monaki déjà ndenge Satan azali kokoya. Ya yebaki yango. Vous la biso toyebi nini tozali kozela. Amen. Voilà. Parce que tozali bana na bilaka. O bazali na promesse na tango. Ya tango. Alors bete bon se pelete pona kombo na bino ekomami kuna. Dans les livres de vie de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 19 et Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 5 à 8. Apocalypse, c'est mon iseli. Chapitre 13. Verset 5 à 8. Et il fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Après, c'est mon ezali ko finga. Kolakela batumabe. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alléluia. Amen. Voilà tant que je vais vous préparer une place. Na oya kozabino na komemabino. Pe tukomona ngo tukokende réellement. Rwana ye moyini Satan, le diable. Akobanda kufinga. Ataza kufinga biso za déjà na lola. Amen. Amen. Depuis des injils, de malgré que oyo nyonso tu ezako cause moko bobe baloba ndenge nini. Toute malédiction sans cause et sans effet. Voilà. Il ne fait qu'ingérer, mais biso kuna tu na présence yankolo. Ceux qui sont dans l'air non inscrits au ciel vont aussi aller au ciel. Amen. Parce que mon konza lobaki était là où je suis, là où tu seras aussi mes serviteurs. Ba oyo bazali kosailanga bakozala pe kuna. Naki kobongisela bino esika. Na koya kozwa bino. Pour n'être pas inga nazali bino pe bozala. Amen. Mais pour le moment, il est là où il y a sa parole. Amen. Amen. Il veille sur sa parole. Oh, bazali kosalela, et si quelqu'un me sert, aux amana ilomanazambi, Christ est avec toi. Amen. Awa monyo, azali kofinga. Dans verset 8, la Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ba oyo nyonso bazana kati na buku wana te. Voilà. Ba kukumisa nyama na yauli. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Avant que Mokile Salama, déjà livre ane zalaki déjà. Ba kombo ya bapona mizali.
mais ekomama na makila mutu moko koyi makila ya Yesu Kristo babete mutu moko koyi kolongola yango azali te so babengi frère Kingandi komona eza na kati wana il faut oya Amen. tomoni te évangile ezali koteyama jusqu'à ce que le dernier Élie c'est-à-dire oyo asuka Nzambe atiaki na kati na mukanda wana soki akoti maintenant porte ekangani. Amen. Amen. Voilà. C'est donc les noms kombo na bango eza na kati na buku wana te bango bakosala oyo balingi bakokumisa moyini mpe moyini oyo mosala ye kofinga bato bazali na lola parce que esika na biso ezali na lola. Alléluia. Même soki tozali awa déjà toyebi eto eza kaka passage. Amen. Ndenge film ezali kokende mais il y aura un temps le Seigneur reviendra pour nous chercher et enfin que pas ye azali biso mpe tozala. Voilà. Tout azali kofinga. Voilà pourquoi kozala intérêt ya kozala d'abord na kati na parole na tango oyo ezali na se epai nkolo azali kuna te soki ozali na kati na liloba oyo bato baza koloba ebele te selon leur interprétation non kuna toyoki boye eleza yoki tonnerre kuna toyoki boye ange asololi na ye non bato bazali koyoka vraiment Yesu Christ. Amen. Baza ni dans la foule ni na groupe oyo koto oyo mais bazali influencer rien que na parole ya Nzambe. Et bato wana mpe bango baza kati na Christ pour le moment. Et cette écriture dans Jean chapitre 14 na verset 12 ezali mpe kosaaccomplir pour na bango. Amen. Pardon, là où moi ils sont serviteurs et pas ye pe azali et pas iloba na ezali kono pa azali na bango wana. Jean chapitre 12 pas totanga akendaki kobongisela biso elaka il y a une promesse dans Jean chapitre 14 abete je vais vous préparer une place laki kobongisela bino esika mpe na koya kozwa bino mpona ete epai nga nazali bino mpe bozala. Amen. Nzambe na biso azali fidèle azali kokosa te réellement il viendra nous chercher bawapi baoyo kombo na bango ekomami na kati na buku wana bato oyo ntango kuna na Golgotha nkolo atombwamaki entre ciel et terre na ekulusu bazali kotala ye nkolo azali kobenga moko na moko akota azonga katikati na bergerie. Na Jean chapitre 14 soto bandi ata na verset 1er kuna elaka ezali alobi ete que votre cœur ne se trouble point. Oui. Mitema na bino eningana lingana te. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bondimela Nzambe pe bondimela ngai. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Bisika ezali ebele kuna na ndako na tata na ngai. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Soki yango ezalaki te na ngai nayebisa bino. Je vais vous préparer une place. Nakei kobongisela bino esika. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, voilà, je reviendrai. Okay. Soki ngai nakei kuna na lola kuna na nkembo na bongiseli bino esika na kozonga kozwa bino. Et je vous prendrai avec moi. Na kozwa bino na ngai afin que là où je suis vous y soyez aussi. Amen. 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 Là où Dieu est, là où je suis bana na ibasali. Moyini awa bakobwaka na se musala kofinga. Bo nyonso bazali kolanda ba foule, bango baza ko applaudir ye. Mais ceux qui ont entendu que bazali koyoka kaka Yesu Christ konkolo ayebaki bango avant que mokili esala. C'est-à-dire makambo na Nzambe ezali kwa film ezali koleka. Basi basala film moko eyebani ke à telle heure eloko boye kosalama. Amen. Mutu boya kokota na action. Pe mona la mingi bactère bakufaka na bango. Ata omoni bakwaki na katikati na mai, ti akobima kaka. Voilà. Et tu vois que Jésus-Christ ata kotaki na kunda, lilobelobe te, je ne permettrai point que mon sein voie la correction. Parce que comment maki déjà. Il faut abîmer. Et ce jour-là, il était ressuscité. Alors, là où Ngaï na kozala, Bino, je vais vous préparer une place.
na usa epai wapi kuna na mboka na elaka. Il faut pepe bino pe bozala wana. Jean 12, 26. Pas totanga ki wana. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Oh, Dieu bazali kolanda Yesu Christ. Bozolanda ba full te. Okuna tonnerre lobi boy. Okuna mwanja lobaki boy. Non, oboyolandi ka Yesu Christ. Amen. Ki sasa yipi oyo mungongo elobi tina na bino. Bozala convaincu. Elobi tina na bino boyebete bukilio ese lakela mi mabe. Écoutez seulement Jésus-Christ. Amen. 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 Et pas hier à kozala. Ye kuna ke ko bongisila biso esika. Soki o lelo za katikati na parole akoya kozwa liloba na ye. Kula oya kolukate eloko mosusu viendra chercher sa parole. Oui. Afin que pas hier azali liloba na ye pe ezala kuna. Amen. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Bato bazalaki koluka biloko na mokili te. Abraham atamboli, à la fin alobi non. Bible etatoli te bazalaki koluka biloko oyo bandako ya mokili oyo te, babien ya mokili oyo te. Non. Bazalaki koluka ndako oyo, patrie oyo nkolo ye moko nde akela. Voilà. Ye moko nde asala. Bible bete ils étaient errants. Hébreux chapitre 11. Oui, autant là on a Hébreux chapitre 11. La verset 12 à 15. Hébreux 11. À partir du verset 12. Même na 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, oui, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient eu une vie, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Amen. Car il a préparé une cité pour eux. Alléluia. Samba pour nous, c'est là qu'il va déjà moi cité. Parce qu'il y a une chose qui a vu comme mokili ote. Parce qu'il y a l'invisible. Parce que moi, on a invisible et un cola bon c'est l'émission déjà ici. Tous allez battre na ici quand l'issue il y a mokili ote. Et pas hier vous allez biso pe photos à la wa. Amen. Là où est son serviteur. C'est pourquoi tout le monde a dit dans 1 Pierre 2, 29, que nous sommes, 1 Pierre 2, 9, nous sommes une race élue. Baponami, c'est une race. Il y a bateau yo nzambe ya poni. Mais, oyo bazali na bomo inaseko. Parce que bomo inaseko ezali kaka kolizala na Yesu Christ, mwana na nzambe. Dans Jean chapitre 3, na verset 16. Bible etatoli na biso boye lobi ete. Jean chapitre 3. Oye likomi oyo eyebani mingi. Na verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ponete nzamba lingaki mukili mingi. Qu'il a donné son fils unique. Pe apesi mwana na ye moko ya likinda. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Nzamba lingaki mukili mingi. Pe apesaki mwana na ye moko ya likinda. Afin que quiconque croit à lui, nani akondimela mwana wana, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Amen. Bomo inaseko. Et bato bakondimela nkolo, eza kaka bato ya yebaki te liboso te mokili esalema. Voilà. Et on connaît avec ça, ça y la cherche de vrais adorateurs.
Dans Jean 4, verset 24, la Bible dit, les adorateurs, il y a solo, bazali kobeyi kotatola Nzambe en esprit et en vérité. Bango nde baadorateur oyo Nzambe azali koluzela, azali koluka. Bato bazali kotalela elaka. Et lelo exhortation moko malamu epesameli biso na Isaïe chapitre 11, c'est Isaïe 55 na verset 11. Pona mbula oyo ebandi. Isaïe 55 na verset 11. Tomona ikuna na mukana na Nzembo 65 ete yende azali kopambola. Celui qui bénit l'année. Mais awawa akopambola biso na ndenge nini? Isaïe 55 na verset 11. Et on dit ainsi une année de ma parole. Yango ezali ndenge liloba na ngai ezali koloba. Qui sort de ma bouche. Lilobo ezali kobima na monoko na ngai. Et ne retourne point à moi sans effet. Amen. Lilobo ekozonga epai na Nzambe te soki esali musala na yango te. Sans avoir exécuté ma volonté. Puis yango ekokisi posa na Nzambe. Et accomplir mes desseins. Puis yango ekokisa mokano na ye. Alléluia. Fete Nzambe aza na plan na ye asi asala. Atindi liloba na ye. Pe liloba wana ekozonga seneke tangu oyo mwangu na Nzambe kokokisama. Amen. Amen. Il a promis un prophète. Et ça, il va Nzambe, je vous enverrai Élie le prophète. Autant marqué tout le monde qui m'a sakoli aye, aye na il va Nzambe, afungule biso liloba. Pe nkola ye kolakisa na tangu na suka. Albete tangu komona bilembo nyonso ezali kokokisama. Ezala ba inondation, ezala ceci. Mais pour na bana na Nzambe, Matthieu 24, 14 doit s'accomplir. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier Amen. pour servir de témoignage. Ezali elembo. Ukulanda ba enseignement nyonso bato nyonso bazali koteya na tango oyo na suka oyo. Moko tango epesa yo mukoloni Nzambe alobelaki ye. Amen. Kazwaki mandat na ye. Ndenge frère Branham azwaki le 11 juin 1933. Ayoki mungongo ezali koloba. Puis il y avait une foule. Amen. Amen. Mais aye kozwa mandat na ye. Mutu andenge wana toyebi te soki azali lisusu. Dans le 2 avril 1962, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Amen. Donc, on a alobaki na ngai. Alobaki na ba oyo ya ye. Soki bokozala na kondima, bokomona nkembo na Nzambe. Mais kondima ezali kowuta na koyoka. Okowuta koyoka liloba na Nzambe. C'est pourquoi sima Nzambe kofungula biso liloba, atindi momu mosali na ye mususu, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Yepa yokaki mungongo. Le 2 avril 1962. Kolonda sololi na ye. Mon serviteur, je t'enverrai. Et la Bible dit dans Jean 13, 20, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Amen. Oya koyamba nani oyo Nzambe atindi ayambi Nzambe. Bafule ezali koloba ndenge balingi, mais liloba na Nzambe ezali kouta na muto Nzambe atindi. Amen. 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 Celui qui est la bouche de Dieu. Yo kolanda bafule te, o tonnerre elobaki, yo kolanda te ko ange solo laki songolo, o buena buen. Non. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église maintenant. Amen. Babite, lilobo ya promesse ya ilaka. Kuna na Joël chapitre 2. Et peut s'amélager déjà dans verset 23 à 24. Quand on va quitter na routine de la binomboula et bosso. Puis au moment favorable, le jour de Pentecôte, bamona ki ilaka kokokisa. Zamba lobete liloba na ngai ekozonga te, soki esali musala oyo yaki kosala te. Amen. Oui, kotanga on a Joël chapitre 2, dans verset 23 à 24. Joël chapitre 2, à partir du verset 23.
Et vous, enfants de Sion, pe bino bana na Siona, soyez dans l'allégresse. Bozala diana komise pela. Et réjouissez-vous. Bo puanza puanza. À l'Éternel votre Dieu. Kuna katina Yahweh Nzambe na bino. Quand il vous donnera la pluie en son temps. Alléluia. Ya kopesa bino mbula na tangu na ye. Teni makambo ya Nzambe ezali kosalama na tangu na ye. Bato ebele batekaka meme bandako na bango oyo Yesu Kristo azali koya. Ntango bamonaki soki ndenge mosakoli azalaki kosala. Ntango bayambi message me bayebaki ete il fallait écriture oyo ekokisama. Sango malamu eteyama na mokili mobimba. Ensuite nde ntango na suka ekoma. Amen. Tomonaki yango ete Yesu Kristo akotaki na Jérusalem lokola mokonzi. Bato espoir ezalaki ke mokonzi akoti conforme alikomi. Mais il fallait aller à calvaire. Pour ne pas asikola yo asikola ngai. À cause de cette alliance scellée par les saints, il fallait te tango na nkembo pe mananu. Aya asikola yo asikola ba o nakala abimisa biso surtout na nkunda. Misusu nkunda. Po ezalaki bima bakangama ki déjà na kati na nkunda na nzoto, misusu na nkunda mulimo. Les gens sont dans des prisons spirituelles bakangama. Boya Nzambe faut babima. Pour ayebaki bango dès avant la fondation du monde, oba kombo ezali inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Abete il en est ainsi de ma parole. Et kozonga pamba. Ah on a Joël chapitre 23 laquelle ezalaki ete quand il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Mbula eyaki. Jean-Baptiste alobaki te ngai azalaka ya koteya me ye ntango akoya kobatisa bino du Saint-Esprit du feu. Mpe le jour de Pentecôte ekokisami. Mpe elobi ete ilaka elobi lisusu na biso awa te comme autrefois ekozonga lisusu. C'est pourquoi na mokanda ya Jacques chapitre 5 na verset 5 à 7 balobi ete bozala na mitema milai, soyez patient. Ata ozomona neti ntango ezali koumela me tozala patient. Nzambe akokokisa liloba na ye. Na ntango na ye liloba na Nzambe ekokokisama. Et Bible elobi ete bokomona bonheur oyo nini abombeli biso. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 5 à partir du verset 7. Soyez donc patients. Tozala na mitema milai. Nzambe azosenga biso kaka temps. Bana Nzambe ete nkolo pesanga mutemo nazela. Amen. Amen. Ti na komona bilaka na yo kokokisama. Mais zala mutu na esengo. Ponete kombo na yo komami na lola. Amen. 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 Babete o mutu na esengo alukaka pe bato baza na esengo. Papesi lisose oyo ya mwasi oyo abungisaki perle na ye. Abungisi eloko moko ya valeur. Mais comment qu'un moment boya aluki tanga zwaki yango asepelaki na baninga lisanga. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu nous devrons être ensemble. Amen. Même vous avez vu vos barrières. Vous savez le Seigneur a beaucoup et les enfants de Dieu seront un seul cœur. Amen. Amen. Et puis le dit quand elle revient en Christ, au ciel il y a la joie. Pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Amen. Moloni bilanga. Azali toujours patient kozela. Tia kozwa mbula ya liboso pe na mbula ya suka. Ponete momboto ekonomi kati na ye esali nebima. Et la Bible dit la parole c'est une sémence. Eza momboto. Oui, il faut fulisama. Nzambe da face à la différence. Natango tozali nango entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent point. Amen. Il doit faire la différence. Et il viendra nous prendre pour nous amener au ciel. La Bible dit que le Seigneur a bloqué le kuna na likolo jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses.
makambo nyonso fo ezonga ndenge ezalaki. Amen. Liloba na Nzambe fo ezala encore rétabli. Amen. Nzambe atindi mosakoli. Sima mosakoli atindi mpe Mungu mosali na ye atamboli na mokili mobimba. Selon Matthieu 24, 45 à 47. Et Bible dit, vous aussi, alléluia. Amen. Vous allez une race élue. Voilà. Donc on a 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Pour être beaucoup capé côté ya. Makambo yo nyonso tu Nzambe apesi biso na tango na so. Na tini te ba oyo ya ye. Bakoka kobima na pole na mulili, bakoka kozonga na pole. Amen. Amen. Abi quand ces choses vont commencer à venir, makambo ebandi ko salama, relevez votre tête car votre rédemption approche. Amen. Vous allez le peuple le plus béni dans le monde. Depuis 2000 ans, Yesu Christ a été le solo. Mubulu ekotaki na kati na iloba. Moko na moko, full na full. Batu baina ba penser na bango. C'était toujours le diable. Ah, kuna eloba miboy. Kuna eloba miboy. Mais na tangu na suka, Nzambe atindi mungongo na ye. Amen. 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 La voix de Dieu, c'est la voix de sa parole. La parole vient au prophète. Oui. Pour nous ramener biso encore. La pensée dans Nzambe. C'est-à-dire après 2000 ans. Nous avons maintenant bateau et yambi maintenant la pire parole. Azongisi biso na kati ya véritable parole. Et cette parole, ils allaient parcourir nos mobimba. Pour la moutumoko talobete na yoka kite babite, c'est en guise de témoignage. Amen. Pour les uns, c'est un témoignage, mais pour la biso, c'est une préparation. Voilà. Dans Matthieu 25, verset 10, la Bible dit que ceux qui étaient prêts entrèrent. C'est-à-dire que tout quelque chose qu'on raté, Matthieu, ils allaient couper sa Matthieu. N'abandonnez pas vos assemblées. Amen. 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 Parce que pour le moment, Dieu, maintenant, il faut tout la connecter avec ce que Dieu fait maintenant. Distraction, ils allaient les sous-souter. Amen. Amen. Si vous avez la match, vous allez concerner le match, vous allez intéressé. Mais bateau, vous allez vraiment dans 4 wana. Ou bien, vous allez jouer dans le banc. Ou bien, vous allez tant que vous avez distraction, vous allez pas dans 4 ya danse. Amen. Amen. Et tant que vous allez crier. Voilà. Amen. Ils sont dans l'esprit de celui qui sont dans la 4. Et nous aussi, on doit être dans le même esprit que la parole qui est prêchée maintenant. Pas de distraction. Tant ils ont été. Et à cause de la connecter, tika makambunyos. Yokani ni molimo azali kolobana lingomba. Amen. Mercredi, ne manquez pas. Vous allez la connecter. Amen. Amen. Samedi, ne manquez pas, vous allez la connecter. Dimanche, ne manquez pas, vous allez la connecter. Vous allez moins habiller. Être là où Dieu parle. Vous avez une véritable version ensemble. Tant que ça, koloba susu te ko baza kolobela mutu songolo tuna nkolo olobeli ndengai. Amen. Amen. Soki ezali nkwai nkolo mawano oyo sala. Sala nga grâce. Nakwa kozana penser à ma bête. Maintenant demeurer toujours dans la parole. C'est peut-être ça notre prière. Kolo tike te volonté na yo sala mana kati na ngai. Amen. Volonté na Nzambe ezali te pa ye azali biso pe tozala. Amen. 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 Po ezali mbula moko na sika. Tuyeba ete nkolo akosala malobo nyonso esukaki. Bapromese nyonso. Bible elobi ete kolanda na coup sur coup. Nzambe akokobserve. Mweta Yesu Kristo akufaki ba écriture ezalaki kolanda. Kuna ekomami boye, kuna ekomami boye, kuna ekomami boye. Eza kolandana. Nzambe abongwani te. Dans Romains chapitre 9, dans verset 28. Romains chapitre 9, dans verset 28. La Bible dit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Alléluia. Amen. Vous pouvez vraiment nkolo ya kokokisa. Coup sur coup. Awa na se,
makambo nyonso oyo ye alobaki. Voilà. Toutes les promesses Nzambe akokokisa yango. Etokomona yango. Yango ebisaki mpona ntango alise kwa Lazare alobaki si vous croyez vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Soki bozana kondima bokomona nkembo na Nzambe. Ebabi te coup sur coup makambo kolandana. Makambo minene kosalama. Tokomona encore le livre des actes ekokomama. Oui. Et nous serons témoins de ces choses. Amen. 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 Et la Bible dit que la gloire de la seconde maison, oyo ya ndako ya mibale ekozala koleka. Et lipamboli na biso na ntango ebandeli ya mbula oyo ezala na ndenge lilobelobi na biso na Lévitique 25, que ce soit une année de jubilé. Amen. Amen. Na année ya jubilé ezalaki ete mutu na mutu azalaki kozonga na kati ya héritage na ye. Biloko nyonso tu ya lingomba bayibaki faut ezonga. Oui. Tous les dons doivent rentrer dans Amen. l'église. Que cette année, pour ça, que ce soit une année de jubilé. Ils ont l'année moko na esengo. Et Nzambe apambola biso. Amen. Amen. Tout fulisama. Na mukanda Nombre chapitre 6. Watu kozwatali tukumina suka wana. Nombre chapitre 6. À partir du verset 22. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, wana Yahweh bisi Moïse pe alobi. Parle à Aaron et à ses fils. Yemisa Aaron a pe bananaye et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, bino boko pambola bana d'Israël, puis boko yebisa bango boye. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Tiki te nkolo apambola bino pe abatela bino. Amen. 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 Ezala pe pona bino mbula oyo. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Au verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Tiki te Yahweh akoka kopelisa pole na ye na misu na yo. Pe apesa yo ngolu na ye. Amen. Pe biso sokoloba amen. Amen. Ezala pe bongwana pona bomoi na biso na kati na tango tobandi. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Tika te nkolo atalisa elongi na ye epai na yo et qu'il te donne la paix. Amen. Pe apesa yo kimia biso tolobi amen. 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 C'est ainsi qu'ils mettront mon nom et les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Amen. Que cela soit dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On est ezali kaka ye moko ndenge tomoni. Celui qui bénit l'année. Ndenge ndeko alobi te. Il couronne l'année de sa grâce. Akotondisa biso na ngolu. Ki mbulu ezala mbula moko ya mapamboli. Mbula moko na ngolu. Une année de jubilé. Mutu na mutu azala mutu na esengo. Amen. Po ezali elikia na biso. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.